Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Bon week-end à toutes et à tous. Bienvenue à cette énième émission de votre grande émission 100% Star. Une émission anthologique, une émission des leaders, une émission des leaders d'opinion. J'ai toujours dit, tous ceux qui ont à dire sont les bienvenus dans votre émission 100% Star. Nous allons toujours émission permettra bino boye ba réalité à artiste na biso na masolo ya kalababeta kana sikana oegoya, mais également pour promouvoir ba œuvre na bango, raison pour laquelle on reçoit un artiste aujourd'hui dans la œuvre déjà ébellée sur le marché du disque, mais présentement là, elle vient de s'afficher, en tout cas de se confirmer par rapport à une chanson générique, tout la musique Zaza. La génitrice de cette chanson, elle s'appelle Passi Rafaïla. On est avec elle, on va la recevoir, je ne sais plus pour la 3e ou 4e fois. Vraiment, c'est une habituée de cette émission 100% Star à Lingarango Bingi. Vous aussi, j'espère que Bolingarango Bingi. Makosu. Azana commande la réalisation à 100% Star de ce soir. Rodi Louadjo, Gimputu, Samson Ilunga, Serge Nkwelo, Pati Sumbu au montage et au service web, YouTube et Gimputu également avec nous. Alors, on démarre avec la star de cette semaine. Elle s'appelle Passi Rafaïla. Mbote na yo maman. Mbote, Laurent Fabrice. Bon week-end na yo hein. Merci pareillement. Tout le monde a dit moi kala, mais ça s'appelle comme mon nom toujours rayonnante, toujours. Qui m'est allé? Ouais, qui m'est angolo ensemble, tout va bien, ensemble azobatera. Très bien. Alors, Passi Rafaïla, à chaque fois tu vivras, il y aura toujours tant de relation sika ou bien mutumora sika, à te découvrir les lots na mukuse. Passi Rafaïla se présenter ndenge na téléspectateur ou bien à sika. Azolandelo même na diaspora. Ouais, pour les téléspectateurs ya sika. Oui, bazolanda mais ba obalanda ba yebi déjà. Oui, ba yebi déjà. Mais pour la ba obayebi te ngai Passi Rafaïla, nazali chanteuse ya mboka Congo. Na banda koyemba na ba église, après église na ye na ba musique profane ndenge bato babenga kango. Premier orchestre na beta na vie ndenge balobaka profane ezali anti-choc ya grand-père Benz Boziana. Na sali kuna bambula o esengelaki na sala. Elelo nazali susu kuna te na sala œuvre na ngai na sala orchestre na ngai o ebengami na kombo ya F Musique. Très bien, F Musique. Il y a pas grand-père dans le mois il y a quelques temps, on a yambo, on sala ils sont dans mon quand on a monté ma moko, mais les locaux on a facilité, donc c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, les locaux les cas qui n'ont voté, ils ont mon agnoso. Ndege ba parents babotaka biso mwana botami bandi konguluma maternelle à côté primaire ti humanité université bakole akende koluka musala bezali ndege moko na ngai na sali bambula o sengela na sala na ju formation na lingis kona kende pe kolakisa na batu ke non na ndako na utaki papa oya botakinga oya bimisanga na miso ya bato formation formakinga yango lelo eboti F Musique nazali ko évoluer bona fierté na ye. Mais d'ailleurs, il y a bien. Oui, mais le pour qu'il y ait des concerts anti-choc, pourquoi pas na kendete pourquoi on est zalinda kuna ngai ezali kaka musala nde tokabwani mais famille ekotikala toujours famille donc nakoki kotumbanda ko esika na utate soki ezalaki orchestre wana te ndelelo naza en face na yote mais soki lelo naza en face ya Laurent Fabrice naza na 100% Star bezali grâce ya mutu oya bimisanga na meshe ceux qui nazali invité ata ceux qui nas invité te ceux qui na yebi ke baza ko betana okinanga ko kende ba pimelanga micro te ba pimela te po après on a 3 chanteuses baza kuna pe la yebi de so tala bango ko somoni bango ouais bazalaki déjà depuis nga nazalaki bazalaki nazomona bango et bazo qui est bien. Oui, bazo qui est bien. Très bien, merci beaucoup pour la réponse non Mukuse. Alors, dès que tu vas de la benda tout la musia zaza. Oui. Ezali générique à Sikocho ça là tout le monde est content na générique wana animation kitoko clip kitoko yomo po bini extraordinairement bien. Tu vas de la benda tout la musia zaza. Mais là franchement na quand ça qui était que vous allez apte na ba seben tout ça pour banda émission na ba sur mesure tant on va dire solo. Rumba, Oyelibiso, pour de la mort, tout ça. Le bel son de Rumba, le beta beta, on a sur mesure, l'autre là,
Poule de la mort. Ouais, sur mesure na dédié qui na honorable Alita Chamala na PC bambote eskaza kolanda ngai donc yenda sepela qui na immortalisé ya mona yembela ki nzembo wana na banda qui na sur mesure donc na banda na Chentemba ezali nzembo oyo na yemba pa ya grand-père apesa ngai mwana sakana nango donc nzembo oyo bimisanga yango wana après na ye kosala sur mesure et sikoyo na otiko pisela bango tout la mwisi yango moni na bina kibongo to bini to mais tout na photo kima tout la mwisi alors ba chanson rumba pour nzembo liboso to ozwa et ozala Poule de la mort hein o yembelaki Chris Cicéron Bakumba. Lorsque tu chantes la rumba en tant qu'une dame une femme et ça en aligné il y a maman Bilia Belle maman Chalamwana Babi Souria ou bien tu veux apporter ta touche particulière na rumba net ya kilelo. Ouais, particularité zali ce que qui lokola sur mesure. Donc na ke libanda ezarumba mais na ke libanda na mélanger na ya biso awa. Ba touche zali donc toki okende kaka te 100% kaka ndenge ezalaka mais il faut to bakisa quand même malgré que zali identité na biso bokoko na biso zali rumba toki jamais ko boya yango mais to bakisa kama ba touche mususu ya meke libanda pour esala bien. Ba touche zali. Alors tu as été contente ya banzembo o ya rumba nano sur mesure Poule de la mort. Oui, très contente. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, batu sepeli nango na jui ba coup de fil même ya ba musicien minene ya mboka oyo batu belé sepeli nango sepeli na texte sepeli na yembi yango bien et puis ezali bien clippé ba image ezali ya bien message ezali vraiment capté. Batu sepeli nango na jui ba encouragement il y a partout. Il y a barumba konga na beti mibale wana sur mesure na Poule de la mort. Et memela yo nini na carrière na yo? Et memelinga bele memelinga ba relation. Oui. Et memelinga ba contrat ba production. Ah bon? Oui, et memelinga ba production et memelinga ebele donc grâce ya ngonde ba possibilité monsieur Jomi ya kofuta ka ba studio net bandia iwana eza facilité. Oui. Na canal yango ya ngonde bataki liboso et bendi sikoyo bandeko et bendi sikoyo ndeko na bango o lelo uti kobota matula mwisi. Tout la mwisi. Très bien, merci beaucoup alors. Poule de la mort, Passi Rafaïla, rumba pure, hein, dengue les Karmapa Lobaka. Pure pédale, rumba congolaise. Une belle chanson. Mais c'est qu'on n'a pas entouré dans le bateau, Bazobeta Linda, Nabia, Bazobeta rumba bien. Oui, parce que voilà, très jeune pour produire qualité à Moussalo, c'est pas évident. Naza pena professionnel, entourage, naza pena na ba instrumentiste moko ya makasi quoi. Donc ce que je na basse je Kevin Lofombo. De moi na vie Godé Lofombo. Ah bon? De Yaza na basse de ba kilo bozoyo kano je na guitare solo, mignon solo azali Yaza chef d'orchestre na drum juste Santiago tempo na accompagnement je Tabumbeki na clavier je Jancy Santé Nambondo juste Silikoti. Donc naza vraiment donc ok c'est Fandico F musique. Ça c'est très bien. Alors toi vraiment capella ya Poule de la mort et ça c'est bien. Tala mosika to utinga na Chris 800 000 kilomètres à pied na bolingo. Ba souffrance nini to andire teo na supporte nyoso car l'amour supporte tout. Lelonga na yoto wela bakumba hey schizophrénie toninye meka peut-être kolekisa punda na lidusu ya tonga mwana yo weanga jamais zéro atomeki jamais polingo ya Kristo kotateo kosekana koka mwa esangani soso azokana mela kobeko banda wapi kitalatale kosa yote atopotini ovi epananga oza mikrobe bombanda zero pour la Chelsea Barcelone popo gagné final eza ndoto ekokata na mama kota bolingo faila osambo Très bien, merci beaucoup Passi Rafaïla. Voix nous a limpide, on sait que les femmes ont une belle voix, mais tu as quand même un secret pour nous regarder voix, c'est-à-dire, Mikoleza repousse en arbre sur ces plateaux, ta voix reste la même. Oui, secret n'angezali travail, na respectakana nous temps nanga ya pongi, na la kaibele, et puis na bandaka travail na tongo temps na zola mukana mbetu déjà na bandi ba travail. Donc na zoka pétan ya écoute trop.
donc ngana ndaku na ngezelo écoute ya yo moko be ya batu mususu ya bamibali be ya basi ya bana mibali ya bana basi ya bandundu ah bon neti na lozo ga mikolo mingi na yo kaka batu nyonso o penza inspira ko makasi ya sala nzembo zo yo ga tout le temps na yo kaka ba messe na biso presque belé na yo kaka neti Madilu System na yo kaka neti papa chéri Jibempiana na yo kaka donc na yo kaka vraiment bango nyonso na yo kaka grand-père kuna kutu donc na lala na mais na basi siko po bozape côté ya basi na yo kaka mingi mama Mbiliabel mama Abeti Masikini père sonam na yo kaka mingi na yo kaka mamu national na yo kaka vraiment batu nyonso mais la génération ya mikolo yo tchaka kate ba bimie belé hein. Ouais, il y a quelques temps carence côté va chanter des alaki mais pour l'instant vraiment la moni oui na yo kaka bango nyonso pena o basala musala ya benga na zoka pena temps ce que loko ebimi na zoka temps ko yoka baninga nana zo tikio mikolo na basi mutazo tikenga na bana basi na ebite ce que ça na mona mwasa bimisi eloko mikolo ya non mais à part tout la mwisi ya za na ebite ah ya solo non na ebite ce que ça na mona mwasi moko bimisi rumba ba jour na ebite lobana na moni yango mais la génération oyo kate oyo kaka bango te na ndako oyebi ke calendrier sala sika oui donc mingi source na ngana zwa mais otolo ba rumba no pe okotima kilelo na kati kilelo pe foyo ba pe ligne mais kilelo ngezanga moko eza yo moko kilelo ngezanga tu n'as pas besoin d'écouter les autres na yo kaka batu nyonso na lobinde ke na bande ko na ngai na ba collègue na ngai ya kilelo nanu na juta ko yoka rumba ya mutu moko te asali mais soki mutu asali pourquoi pas na yoka ngana zwa kata na yoka ka mutu nyonso na yo kaka MJ mais j'ai 30 malgré comment na l'autre côté na yo kaka Cindy le cœur baza ebele ba chanteuse ba bien belé ba rebo chulo na yo kaka mututu très bien merci beaucoup Passi Raphaël tombé ta masola tout la mission d'être au vent de l'amour mais là il a besoin d'autres éléments peut ya sondama ouais afro nini wana afrobeat donc afro na biso kaka afro nalingaki biso kanisa ko vandi no kana rumba okina mama kasi na biso kenga naza ko toucher ba couche nyonso donc nazali na rumba nazali libanda nazali na elibino afro après afro na telebino cocktail acoustique après cocktail acoustique tout la musique azala pena pire mandombolo ya biso on a robimisa ba diversité bongo na jeune carrière na yo c'est à la recherche de quoi Passi Raphaël mais ali métissage non toki kozala kaka basé ne loko mon côté ata na ndako soko zoli aka fumba keba et ko sala yo mabe mais ezo senga na la kisabatu de quoi suis capable na koki ko s'afficher na ponyoso oyo na oki ko s'afficher na ngona oki ko s'afficher na rumba na biso na oki ko joma mukeli banda na oki ko joma ndombolo na oki ko joma afrobeat donc ezali pona ko la kisaka ke naza na capacité à ko toucher ba couche nyonso alors sondama ça là peut succès na moi parce que na yo qui on trop et puis sur les réseaux sociaux passer on va challenge tout ça na moi ça doit te conforter ça là qui est bien et ça là nga vraiment bien tilelo ba challenge wana ya sondama na zwa kango kaka batu ba sepela ki nango ba yupi yende ba benga ba et toucher pena ba couche de choma bana moko ya mike ba jeune garçon et toucher ba couche nyonso donc toki ko beta musique te zakaka non pona ba tata pona ba maman mais bana mike pe bazali bana mike pe baza kokola bazali donc nzembo wana vraiment message ezala ki capté ba challenge naza ko jamais mais ya bana ya 6 ans ba 7 ans tilelo bazo ko bien sonda voilà sondama signé Passi Raphaël œuvre kitoko en tout cas c'est très bien tu as quand même on a quand même le moins courage à se maintenir c'est-à-dire parmi les filles bazo ko bunda je sais pas ouais parmi ba filles toujours bunda bato à encourager ça ba biso ba faila parce que ba chanteuse pena na minute yo pena toza na mwa 40 wana ya ba chanteuse oyo aza na orchestre beta ka pe ba concert azoka pe ba contrat abeti pe ba matisi banderole donc toza pena mingi te so que ça na bato ko encourager ti lelo toza ko se maintenir parce que ebele bayaka aye na télévision comme chose aka pona visibilité za na mwa likambo moko aza koluka so ba moninga après na tuli na ngamwisi mais ba biso yo depuis to banda na chente mbato za na stoye sur mesure poule de la mort sondama tout la mwisi ya za cocktail acoustique mais toza ko se maintenir pe toza ko beta ba concert donc bato loka ba faila tozo mériter vraiment ba soutien tozali ko mériter ba encouragement parce que toza mingi ti socho zo luka pour se maintenir bon on sait que ça peut déjà
comme si papa da pembe nous bien producteur. Ouais, soutien ezali musapi moko sokola elongité na batu bazolanda biso naza na besoin ya soutien na bango, naza na besoin ba conseil na bango et ko sala nga bien. Donc mutu aboyaka conseil te. Kena ko lobate ke no lokwa naza na Laurent Fabrice apesa conseil et si na so na besoin mutu msoutien non. Toza na besoin ya batu. Baya ko pousser culture ya mpoka na biso. Baya ko pousser mutu oyo aza na courage et puis azali na bolingo ya ko sala musala ngo batu ko soutenir ndeza ba biso bakolo. Très bien. Merci beaucoup, Passira Faïla. Mesdames et messieurs, je rappelle, c'est elle, notre invitée de ce soir, la star de ce soir. Passira Faïla, artiste musicienne qui fait ses œuvres. Déjà, œuvre mi-balé. Et présentement, elle a œuvre mort sur le marché. En tout cas, ils ont bétama partout, ils ont partout. On a l'Indien monté, on peut savoir référence ici, ça va vous faire du bien. Tout l'amour ici, il y a ça. Tout vend de l'amour ici. Comme un mot mystique, hein? Oui. Comme un mot, il y a Kimi Sabatu, il y a Nini. D'abord, pourquoi concept Wana? Il y a chanson générique avec un animateur Pembeni, à l'occurrence 1000 Gillette. Oui. Pourquoi petit travail tout la musique? C'est qui n'a vraiment. C'est Kanan. Tout la musique, ezali ba jour et communication motasali les kam. Nana dit batindelinga image moko boye. Il y a ba combattant à poto. Oui. Qui bazala ko sala makamna ba zo filmer bango. Na ebite so mutu mo bimela ke patinyo so bakimi. Mutu patindelinga bitala batu na poto basali tout la musique. Donc eza ko zo ba couche so ezali comme conseil to za ko pesa. Lelo ije feye na ba société na ba entreprise comme pena soko meki ba cheo lobo mais soki l'état est raté yo mona tout la musique zo kimimbo comme ça OK ko se réfugier akenda États-Unis akenda France donc asali tout la musique zaza eza ko pesa conseil général que eza pena conseil ya ko pesa batu tozala boye ezala na mibali so za mobali moko ke obimaka na mwasi ya batu Mouibi balobaka mouibi zana 99 jours. Moi c'est pas bibana mobala. Oza pe moi si côté la vie. Bah oui. Eza moi si pe obimakana mobali ya batu. Donc 99 jours ezalaka ya mouibi. Mais zakana jour moko ezalaka ya kolonda ko. Mukolo bako kangayo okiko escalader pene escalier. Osali tout la musi ya zaza. Mais ezali vraiment contexte moko ya kopesa conseil ezala na biso bana basi. Ezala na bana mibali. Ezala na ba politicien. Ezala na ba konzi mboka batu baza ko gérer biso eza pena message. Donc il faut éviter que tout la musi ya zaza ou bien ceux qui peuvent coûter la problème au bout, il faut tout la musi ya zaza. Ezana parce que souvent ils ont coûté le mabé en okimi. Oui, il faut éviter le quoi pour tout la musi ya zaza. Mabé pour tout la musi ya zaza. Ouais, il faut qu'on éviter mabé parce que ce qu'il était jure, autant la paix scénario Hans na Baptiste Basali, ba eko iba na mutuka ya batu. Alors tant ba eko découvrir que batu mo balingi ba iba basali tout la musi. Okay, très bien. Est-ce que dans Nakoboaka ou bien dans Royembaka, n'ayez 1000 gilets, n'ayez travail, il fait appel au PCP, maloba l'animation, tout ça, ou bien yo, n'a pas proverbe, n'a pas loba. Il y a des messages où ils ont illustré tout la musique à Zaza, où ils ont l'obéla. Oui, ils ont une image où 1000 gilets, taboka qui baï baki, bapakati, tout la musique. Ils ont déjà un message. Ok. Donc, l'obé que baï baki, donc batu baï baki. Tango tout la mousse ba pakati donc tango pakeye za lokola pena banganda ya diamba oui bato banolaka donc banolère ne sona pesi binombote bato bazalaka na banganda tango musuku yaka de basala kaka tout la mousse ya zaza. OK, très bien, merci bien. Alors je voulais comprendre une dame, une femme, tu es bien dans tes rumba, iso simba, tu es bien dans ces genres d'afrobeat ou sonama. Vraiment, c'était une réussite. Moi, je confirme. So, idée, il y a générique, il y a normal, il y a wenge betaka, ba quartier la terre, ba tutu, ba fabrigas, héritier, où tu vois. Idée outil d'animateur, idée générique outil na animateur et outil na 1000 gilets et outil na inter d'Angola, basa des animateurs. Bangonde bayaki babino mais tous en a besoin, tous en a idée moko tout ça la générique moko bona. Yoka ki bango, puis na mona kango c'est pas mal. C'est pas mal ngapé na bakisi oyanga na sengela na bakisa ya moto sali tout la musique ya zaza. OK, très bien. Depuis que Ozobeta déjà va concert parce que pour le Belapé groupe
bato ba adopter ngo bien ndenge eza na réseaux sociaux eza na télévision répercussion positive eza feedback eza ya makasi feedback eza ya makasi bato basepeli nango na nde bato baza kokamwa nanu bayebelinga na couche wana telo pena o eza kokamwisa bato eza ko attirer bato bayebelanga nango te baye komona siko eloko moko onga nazalaka nango te et puis esimbi baye koyoka na ye kobwaka na kati ya animation donga mutu na bandaki na bwaki na kati ya animation lokendo lemi lokenda tambandaka e waya laloma lamboka lemi laloma lamboka e mbulake mompinya e ae mbulake mompinya e oya tata mbandaka e oya tata braza oya ikaloma braza salonji pe loboko timote chimanga e mama e botunanga ninye Laurent Fabrice papa tunanga ninye mobali na bala motolotoko soki ameli azonga na ndako mosala kobeta beta bana na lembi kogogola kabana na lembi donga mutu na bandaki eza munoko ba 1000 gilet. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ouais. En tout cas, c'est très bien. C'est quand même encourageant de voir une dame, une femme, il y a Robeta générique, parce que ce Robeta générique dans la musique à Congo, il faut ça les fort. Ce qui est reconnaissé et pour ça nata BCBG ba maison mais Tonia et pour ça nata Félix quoi et autres tout ça. Voilà, une fois de plus bravo Passi Rafaïla générique penda et Téléma. Oui. Téléma oui. Donc félicitations à l'animateur nayo en tout cas 1000 gilettes. Bon on a des banda kala banda kumuda bandini na bi musande ezalaka mais aussi instrumentiste non na moins na clip. So yeda réellement bangonde ba beti en tout cas coup de chapeau na bango. Nazo banga ke ba yibo ba. Eza bango zo mona te bango so na tangi ba kombo na bango Mignon Solo, Kevin Lofombo, Tabumbeki a compa, Jancy Saint, Yuji Sainte clavériste, Donatangi bango nyonso. Eza bangonde eza ba rekente ke no que JP qui sabengi no requin moko ya kosala te bango moko nde ba beti tout banimateur Mel Gillette na Inter d'Angola de Santiago na tempo bango nyonso vraiment nde basali musala. En tout cas coup de chapeau image Pesalemi na ba condition qui toka. Alors ça te fait quoi parce qu'il y a quelques années peut-être que tu ne rêvais pas il y a au ta générique il y a modèle ba moni pe bandimi. Ouais. Ça te fait comment? Et ça a un plaisir, et ça a vraiment plaisir que tu as moninga ce qu'on a pas mususu. Donc ça plaisir, et ça facilité que moi se réaliser le tellement boyé. Donc il aurait tellement boyé. Générique mon repère à kitoko, na studio mon repère à qualité donc. Il aurait tellement. Ouais. Attention à vos mots, voilà, merci beaucoup. Mais c'est l'ingala, c'est quoi c'est pas possible. Merci beaucoup. Alors, monsieur Toto Tangana, F Music. F Music est dingue. F Music a failli la musique. Failli la musique, groupe Nayo créé. Banga te failli la. Naobanga neti nani. Ba obazalaka na orchestre ba fandaka likolo oto ba fandaka na se ba charge za bangambo mais déjà naza ko assumer ba charge on a déjà 2 ans yango sikoyo na banga siko nani ngape ba bande ko gérer ngape siko na komi ko gérer sa mwana résigné ordonnance yi mutakufa mais déjà déjà na sala kango sikoyo et là on est sikoyo bangi dans oko kango déjà oui na sala ngona zana ba instrument ngamoko ah bon et outi États-Unis yé bazana ba instrument to loka ba instrument te ba instrument na biso moko. Très bien. Ba concert to betaka ba concert. Ozorano ba concert ni fanya. Ba benganga soit ba bengi bureau. Ba bengi nono mutuane yazali chargé à communication à presse na ngai. Ba bengi net samedi o ya lobby. Samedi à Lelo, tous en a concert na veni Bokuma, donc la Royale Bokuma et pas y a honorable Gisèle Fataki. Okay. Donc batubaya wana baya kumona madame la chanteuse. Obeta nini poza banzembo ka soki. Na beta ka banzembo nanga, na beta ka banzembo nanga. Na beta ka banzembo ya orchestre ona uta. Ya grand-père. Oui. Anti-choc. Na tushaka pe maman Bilabel, maman national musique tout na betaka. Oui. Très bien. Alors, nous avons posé une question pour sur le plateau. Il y a quelques jours,
Faire rigola, Jésus de Niance, topé simboté, à Ochukoloba. Vous c'est pas dire. C'est la sécurité. Ceux qui Congo dans la guerre dans 5 grands chanteurs. Oui. On a le tout dans ce qu'il y a chanteuses. D'abord, ceux qui parmi nous autant 5 grandes chanteuses. Oh, longola maman Bilabel na makambo yo, longola maman Chalamoa na makambo yo. Na ndenge buza sikoyo. Autant abana. D'abord, frère, il a eu raison de dire ça pour na bango mibali. Il a eu raison de dire ça. Et ça, évangile selon Papa Hervé. Très bien. Le moyen penangana kota na makambo oya lobaki. Et ça te. Mais on va analyser. Yemoko ayebi le pourquoi alobaki yango. Ok. Yemoko azali na raison o pour ça qui alobande ngona moyen penangana kota na makambo wana ezate. Bon, il y a binos konga tu n'es pas na binombasi. Yo combien? 2, 3, 10, 5. Ouais, basé belé ba ono basala musala bien. Oui, basala musala bien. Mais ceux qui boulaï toi, ba boayi combien de chanteuses il y a bien. Olobi déjà na longola ba maman bila. Olobi déjà na longola ba. Longola ba omi balé wana. Ya liboso. Faila. Ya mibale. Pasira. Oh. Ya misato. Pasi. Wambuye bisote. Pasira, pasira yo. Non, kaka mutu nyonso ya ona ebisi oke baza ebele nakoki kotanga 5 te na bosa na moko e kosala bien te parce que nazalaka bien na mutu nyonso yango so na lina mitanga na ngaka nyonso 5 on ezaka faila docteur ba yo moko kaka la meilleure ou bien la grande. Oui. Mais oboyi ba maman Bilabel Tena bi bango to longola ba na génération actuelle pour bango déjà ba prouver nakoki kotanga 5 te donc ceux qui loba opesa ngata tito ko sili semission ba ka kotanga ba kombola bango tie na sila oui parce que na bango nyoso ba chante yo mi longola tangela nga de te na komi longola te l'autorité yo déjà tondi il faut na nunga moko na banda liboso faila te yoka tondimi yo déjà tondimi yo tangela nga mi balé Hélène des États-Unis, Hélène Faïla. Ah. Mais c'est comment ça linga? Na lobby comment ça linga ngana tanga te ngana zotanga ndenge yo tindinga na tanga. Donc on a pas problème na bato. Non, na linga problème est ça la musala. Moye bige ba frère baza, ba fausse pe baza. Oui, bazali. Et belé. Bon tanga si babé, ya fausse. Ya mabe bazate. Obo tanga ya. Est-ce que pena na okipo pena l'émission nga ya munene bona ko tanga bato basala musala mabe? Oze émission bato ba yebi. Donc soki ko tanga loba bato ba yebi. Oze émission bato ba yebi. Ya ba yebi ngo lingi ko tanga te. Ba yebi na yebi so ezali faila embale pasi ya misato pasira. Ba bien ngana tangela yo. Yo tangela nga wana sikoyo ngana tangela siko ezangate. Oh là là. Merci beaucoup. On tourne la page, on comprend que yo lingi na ote. Sinon, merci beaucoup pour toute la musique ya Zaza. Les deux orchestres nao bato ba Hollanda oboy. On appelle la chanteuse. Oui, bazali. Ceux qui misusu, na ba musicien mususu. Bana besoin baya ba chapé 1000 gilettes panzi likolo. On peut répéter wapi et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour nos contrats na F musique. Porte ezali polele to répéta ka chaque lundi, mercredi na première Dilando c'est espace ka charisme pas honorable Timothée Chimamba. Ah oui, je connais très bien. Oyembaka aux animateurs, chanteurs, guitaristes, instrumentistes, donc Moutounion Soebio Salaka Moussala ou danseurs, danseuses, portes et apolélés, tous à la cana première de Landos, espace charisme de 10h à 18h. Ok. Pas journée. Lundi, mercredi, de 10h à 18h de tous à la kawana, aux anatalana, aux anamusala na yo, oye wana portes et apolélés pour na F musique et yambayo. Mais les londe aux ana matongé. Lelo samedi, lelo nazana avenue Bokuma 24 bis et pas il y a honorable Gisèle Fataki. Le bateau balinga la bonne musique, bazana besoin mona passera failla baya wana na Bokuma donc référence ali couloir ceux qui baye wana pour F musique au grand complet donc toza wana de 18h ti ba x temps aussi les sinabiso. Alors passera failla difficulté par bino ba chanter surtout dans la responsabilité dans le groupe na yo na musique ya Congo ezaranine. Quelles sont les difficultés aux ako ko éprouver? Difficulté alika ba mécène bazalité ba producteur ndenge zalaka na kala tozoyo kana basango mais lelo on dirait bazalaka lisusu te. Ba o ndambo mke batikalo on dirait batala ka côté bana mibali bana basi penati. Moi ba difficulté yango wana. Parce que lokola nga musala nyonso na sala yango production zakanga moko na sala yango. Studio ngamoko clip ngamoko makambutu na sala ngamoko donc yango nazo lancer appel na bango nazana besoin na bango F musique ezana besoin na bango batala pe ngambo parce que musala ya malamu ezali
bakozala décité na ba œuvre o baza komona et puis na za studio ba mécène baza ebele biso bakomona bango ba yo rappeler nga bango baya Willy Musheni 00243 code mboka bazali Chris Cicero bakumbo yemba maître Chris Cicero bakumba déjà azalaka déjà bofaya pson 35 ba président Jano Binano asekuya mwana mama kuya donc mutu moko ya malamu donc toza na besoin ya ba soutien ya batu lokola Blaise Panzu bazali boya botala penga oyo bo soutenir madame la chanteuse Passira Faïla bo soutenir ngana F Musique Mobimba. Très bien. Alors, ozo préparer les fanatiques non ni mikolo parce que tozo chité déjà to komi pratiquement. Naza na studio, naza na ndiayi donc naza ko bimisa na tikino tout la mwise sala na makambo nango pe ba kozwa rumba ya 2.0. Nazo kende Turquie, nazo kende kozwa ba quelques ba prise kuna soki na zongi, nazo pe quelques prises awa comme ça na bimisi yango. Mutu azana besoin ya dédicace, azana besoin ba immortaliser ye. Abengi na plus 243 89 51 11 700. Bandela plus 243 89 51 11 700 soko bengi toko solola batu bazana besoin ba komelanga ba okipe ko komelanga na Facebook nanga toujours Passira Faïla ba komelanga nazana besoin ba critique na bango ya ba conseil na bango ba komela ngai banzembo nanga tout ba kozongo na ba plateforme tout ya téléchargement tout la mwisi ezakuna ba kozongo pe na chaîne na ngai Passy Faïla officiel avec Y à la fin na Passy oui avec Y à la fin Passy Faïla officiel ba kozwa biloko nanga nyonso puis ba s'abonner ba bazana besoin actualité nanga ko ba makam nanga ba kozwa yango na chaîne nanga donc la Passy Faïla officiel. Très bien. Merci beaucoup Passira Faïla, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Na une question dans un message sous particulier pour nos fanatiques, pour nos mélomanes. 2.0 tozango quand fin de l'année ou bien la fin de l'année parce que ceux qui na zongi tozana concert na Angola na maison ya Papoit Mateus tokobeta na espace tunga la différence na kati ya Londres. C'est que ça va comme bangolais comme fumani c'est que c'est bon. Tokobeta na espace tunga la différence F Musique Momba tokozala wana tokofete kuna message kana koloba nazana besoin ya soutien nazana besoin ya batu donc muto nazana besoin ba immortaliser ba dédicacer numéro na pesaki ba bengi soit ba komelinga na Facebook tokosolaka ndenge ezalaka concert nazobeta sete bato bazolanda émission na minute oyo ba landa mbango après émission ba ya na Royal Bokuma et pas ya Gisèle honorable Gisèle Fataki ba ko retrouver F Musique Mobimba wana ba chanteur chanteuse ou danseuse ba instrumentiste boya na première rue de Landos espace Charisme et pas ya Timothée Chimanga lundi na mercredi donc ba remerciement naza ko pesa na Albert Lomomba na Montréal ye mutasombi ba instrument pour na F Musique aza na Montréal na pesi mbote na mwasi na ye Hélène Faïla o azali grande sœur na ngai na pesi Olivier Kalonda na DGI mbote belé na bosanité Saint-Gaulois Mayama etonda hein donc ba mbote belé Igwan Twist les barons Mel Gillette Gilles Naelis na Paris JP Loboko na salon JP wana na bosanité Vieux Chango na Bruxelles na Yomoko Laurent Fabrice Mel Gillette P merci beaucoup Passira Faïla donc il aurait CP lisinga des formos en il y a promotion parce que les femmes souvent bazara moi timide moi malili meyo tu te bats pour la musala pena na koma radio tango pena musala pena na ebi que non il faut promotion à la TV il faut ngamoko na leka na télévision ce qui yomoko milobel tena na kolobela son excellence maître que c'est Cicero Bakumba merci honorable excellence Neron Bungumbungu fumwa banga moyo câble mer merci ya Jano Binano aseku ya mwana mama ku ya mutu moko bien merci beaucoup alors moi j'ai dit merci aux 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président, les boss Simon Ikamba, bon week-end à vous les boss, 3 fois patron, 3 fois président Simon Ikamba. Merci également au président Osea Diallo, Liboso na Emaï, Simana Emaï, Liboso na Mbongo, Simana Mbongo, Osea Diallo. Na Paris, je salue mon vieux Richie Masika, ya maman Olivia Djembe, Louis Vandom, Bimistik, Bambo Tebele, John Joki Tumba, Bambo Tebele. En tout cas, partout ici, Bolandi Bisso, de très très bonnes choses à vous. La rediffusion de cette
cette émission, c'est le mardi à 16h30. Merci à toute l'équipe technique, Serge Makoso, Rodu Loa, Djogi Poutou, Pati Sumbu, Samson Ilunga, tout le monde. Mardi 16h30, c'est la rediffusion. On va se retrouver les samedis prochains. Surtout mon ami samedi prochain, tu ressens que ça a une émission actualité, et une émission à ma solo, pour artiste. Je vous dis merci, que la paix de Christ règne dans nos vies. Merci à vous.